Mbote mbote bandeko, mbote bisika nyonso bozwami, Congolais lamuka, Congolais siko zali bima na distraction, ennemi ya Congolais ezaka kamo étranger te, ezaka kamo payate, mais ennemi ya Congolais ekomi Congolais moko de père et de mère ndenge tolobaka yango. Népotisme, clientélisme, favoritisme na mboka na biso na minito tozoloba ezala nango déjà depuis kala menangonga oyo et atteindre ce qu'on a dit comme on dit et atteindre paroxysme na yango tout ce qui est népotisme bandeko na mboka na biso nayebi te soki toloba nini élection lobby eutaki kozala ya ba sénateur ya ba gouverneur mikoleleki ezalaki ya tout ce qui est députation nationale provinciale en tout cas bandeko nanga oyo tokomi komona na Congo nayebi te bino batu bozaka na ba parti politique vous servez à quoi na ba parti politique wana bozaka na bino ba figurant parce que ba parti politique ango ezalaka kaka pona ba kolo ba parti politique na basi na bango na bana na bango na ba neveu na bango donc nyonso ya malamu etournaka kaka entre bango kaka ya baka moko isolé nde bata parti politique ba se retrouvaka vous servez à quoi bomima na ba parti politique wana bandeko vous bokoma na bino ba umbu boza ba esclave to bengelo kwango ndenge zali pas plus tard que hier to moni ba jeune ebele devant ba assemblée provinciale ba ekokumisa ba oyo ba koza banani ba nouveau gouverneur pendant que vous chantez pour la gloire na bango boza la misalate boza la formation mon côté avenir eza molili courant ezate transporté maïté basoué médicaux mobulu donc nyonso eza nango passe mais vous chantez pour la gloire peut-être des caméras soki moto moko kuna lobi ya caméra muyibi vous étiez même prêt ya ko lyncher en plein palais du peuple parce que a beleli vital caméra muyibi donc tala esika ba chosifier jeunesse congolaise tala esika ba ramener ba politique ba ramener peuple donc nyonso ekomi kotourne autour na bango ya mbasi na bango pe ya bana na bango tozwi exemple lokwa mutu lokwa Fifi Masuka o ya Lualaba ye moko aza député provincial député national sénatrice auti susu kozala eli gouverneur soki po kebita ko négocier lisusu po azala membre ya gouvernement. Pendant ce temps, batu ba Congolais mususu bazalaka te to bazate po ba occuper ba place wana. Ok, Pius Mwabilu kuna yeboko ministre a vu à faire nommer moi na DGA na OCC. Donc na parti politique a Pius Mwabilu muta kokai kozwa poste wana zate. Peso koti na ba cabinet na bango. Kaka bana ba cousin ba neveu bango mutu basala rakuna. Jean-Pierre Bemba même na cabinet na ye, il travaille avec ses enfants, ils sont partout. Tomoite atanga Mobutu ezalaka atanga Kabila ezalaka mais ezalaka ndenge komi lelo te. Natanga Mobutu, natanga Kabila, quand même, ezalaka Sénat, lorsqu'on parlait du Sénat, bah, commissaire d'État, c'était de personnes, oyo, donc, de sages, de personnes intelligentes, des personnes qui réfléchissent, oh, bah, c'est pour Sénat, ils ont dernier ressort pour na ba loi ya mboka. Mais, mutu lokola Aminata comme sénatrice, à part kozala député provincial, député national, a comme lisusu sénatrice, boliye bisangananu. Mutuloko Aminata na Sénat, elle va foutre quoi? Elle va faire quoi? Carole Aguito na parlo même pas tika ba cadavre na placard kuna na Sonas. Ba travailleur à Sonas style elo balelaka na kombo na ye. 6 ans après, Carole Aguito a sambata uta kutukoza so Kester na Sénat. Aza susu eli sénatrice bandeko. Congolais la mukato koti moumbu na kati ya mboka na biso moko. Baati ye moko député national, ye moko député provincial, ye moko sénateur. Mwana na ekuna ba réhabilité lisusu député. Ozongi boy mwana ya mwasi aza eli sénatrice. En même
temps ba place na bango ba kotikela yango ba famille na bango bandeko na bango po bazala ba suppléant na bango obosa na te Vital Kamerhe ye toujours na bana ya mwasi na ye bango nde bazaka na cabinet na ye bo se rappeler tango akendaka lisusu mission de service na Luanda aluwa jet privé mobimbe mema bango avec toute sa famille bandeko réveillez-vous tozu exemple ya jeune oyo mususu ya Congo central Grace Bilolo incapable même de s'exprimer en français ayebi même pas makamba komeli na papier gouverneur mobimba mais ye wana lobby pona nini pona mbongo pona corruption ba élire ye nakotela bino na suka video bolanda Grace Bilolo wana gouverneur ya Congo central bino moko boyoka ekoloba en tout cas ça choque makambu oyo Koffi Olomide sali video Koffi Olomide retiraki candidature n'est pas moni chance eza nangote tu peux avoir les idées tu peux être compétent mais aussi longtemps mbongo a corruption ezate oroleka na yo te aussi longtemps corrompre na auto koleka te ada bombole wana bimi na libungu tulu ada bombole malgré ba compétence na malgré bonne volonté na bandeko suivez vous-même cette vidéo. Appuyer les institutions privées et les institutions de l'État ne fissent que déjà voir la monture. Quoi? La monture. Par la prière de notre gouvernement provincial, nous sollicitons vos prières pour que l'Éternel, notre Dieu, nous donne sagesse pour votre utile. Quoi? Pour votre utile dans l'exercice de notre noble mission. Au dernier jour, nous serons jugés aucun dans son rôle sur cette terre. Ce n'est pas un cadeau venu d'un ministre ou bien d'un député provincial national.